notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. C'est ça. Comme l'esprit Vivial avait déjà dit que l'homme peut entrer en contact avec les esprits, donc il y a des esprits supérieurs, les esprits inférieurs et les esprits légers. L'esprit de vérité nous donne ici 4 différents esprits de l'au-delà. Comme le monde de l'au-delà, les mondes des ténèbres ont aussi 4 degrés différents. Vous comprenez? Alors, comme l'esprit Vivial avait déjà dit que l'homme peut entrer en contact avec les esprits. Alors, il y a un moni bamarabou bazali pour continuer en contact dans le monde des ténèbres. Il y a un moni ba charlatan, un moni bamarabou, un moni ba féticheur, un moni ba magicien. Parce que bazali capable de avoir contact dans le monde des esprits, le monde des ténèbres. Comme dans le monde, il y a l'au-delà, il y a Bonzambe, le monde supraterrestre, Motopé est capable, il y a contact. Mais tellement que les autres, ils sont incapables, il y a contact dans l'esprit, le monde de l'au-delà, il y a un monde qui est ici, il y a puissance. Puissance. Alors, on fait Bambio, puissance. Abimiso de Gordon dans l'Iboumou, Nguya, onction. On m'a dit que le va toujours dans le monde des ténèbres. Il y a un moment où il y a une école, il y a théologie pour apprendre. Pour être capable, il y a un contact dans l'esprit, pardonnez le monde de l'au-delà. Tel que vous êtes capable, il y a un qui apprendre encore. Pour se remplir. Vous comprenez? Mais or que de temps en temps, parce que l'esprit Vivial avait déjà dit que l'homme peut entrer en contact avec les esprits. Mais il y a condition. Pour que tu aies contact, même si tu n'as pas grand maître, tu as contact avec l'esprit, et ça n'a pas sacrifice à Kosengai. C'est vous qui avez ce sacrifice là. Ok. Dans le monde des ténèbres, tu as ça maintenant, tu as tata, tu as mona, tu as ndeko, tu as provoqué un accident, tu as kufa. Pour yo comme Nanguya, voilà le monde des ténèbres. Dans le monde oyo, ezali eloko yo ko pesa sacrifice ezali cesser de mal faire, apprenez de faire que du bien et l'amour. Utiliser l'amour, disposition à vouloir le bien des autres. C'est ça. Et si Yangwad. Cesser de mal faire, apprenez de faire que du bien. Et au pratiquer amour. Et pour cesser de mal faire, on a direct soumission à la loi et le principe du créateur. Vous comprenez? Parce que ce qu'on se soumet au principe du créateur, on se soumet à la loi, on continue à faire ma bête. Il faut se soumettre au principe, il y a le Père créateur, et on se soumettre au Mibeko, il y a le Père créateur. Parce que savoir, connaissance, kaka. Il y a kotika mabeko wuta na soumission, il y a loi, puis il y a principe. Il y a le Père créateur. Vous comprenez? Ndebo ta kotika mabe. Si vous se soumettre na ngote, au kotika mabe, vous êtes libre de faire tout. Parce que l'homme est responsable de ses choix. Vous avez vivre, bateau va se remarquer là, va se vivre. Biso beto zo to kananzambe, to sa fait ka ko vivre. Ba ko basana bomo, biso beto za na bomo. Mais il y a un temps pour tout, n'attend on a une solution. Tant on a une solution, nous avons une solution. À tout à tour, à son mitoka, à tongi bandaku, à tongi ba immeuble. Mais il y a un temps pour tout. Écoutez, mais biso ba oyo to ko hérité, bomengo na biso ya mokili. Na tout à tour.
ngai wasambo bo bato oyo bazalaka ke bakotisaki ye na nzela ya milimo wana me ya yebaki na ye te donc ase retrouve neti bato mosusu na misala mosusu ndenge toyokaka batémoignage akotaki na mosala aye na mayele na ye asali demande d'emploi na ye bateste aza mayele abandi mpe déjà kotravaille bapesi ye mpe bavantage ya makasi te eloko te ezalaka te bongo te lifa balakisa nanu tosepeli na yo na savoir faire na yo mais mpo sala signal soko oboyi kosigne ovanda kiti wana te nabenaki basekinga mingi wana bazoba natikala kaka boye bapeti badomina nga ale mokoloto soko osali mokoloto tokovanda kiti wana te basalaka ngo avovanda na kiti wana fo signe ndimi soko ndimi tokofanda te mosusu mpe ezalaka bapesi yo oyoki gu nango après oui mosusu mpe ezali non balakisi oyo daya gu nango ke yo kozala mutuka no déjà yango wana oyo bana kotambola nango efongola ya ndako yango oyo ndako topesi na makampagne bataso daya gu nango te mais nyonso na po ekokisama signal monde basalaka bongo sikoyo etanga tali jeep etelemi wana na chauffeur andokomema ye abandaki kovanda soki esika nini wana na bikoki courant kutu ezalaka te mai ya pompe ezalaka te balakisi lupango na makampagne atani basekanga mpe to peti wana na mposa na lingimi na banka ndenge aza na kapasité oyo seki na kolinga ye osekomprendre bo neti oyo mosusu mpe tomonaka azani kaka politicien kota parti politique awumeli ale baposte ye banome ye mpe ministre poste ye asopi même poste ki président wana po bamindele po na Afrique awa président moko te azwi pouvoir na peuple kaka na mindele élection eza lokola mascarade moko boye ozo comprendre bazobonga na sima élection ok awa élection ezaka te na Afrique avant osalango c'est oteki peuple na yo bomengo na bino sol pe sous sol soki basanti kosigner signature wana bakor bosigner nde bavandi na kiti mais bamosusu mpe tomona awa akota na parti politique bamarche aza liboso bitumba aza liboso no bapeuple fo babonga omona quelques jours babendi ye akomi babendi ye po asigner yakosala loloba te est ce que pas munga zo comprendre nazo comprendre très bien po asigner soko asigner tokokoma ministre tokokoma gouverneur te même ministre wana nyonso na nzela yango te wana nyonso wana azosala kaka mais yango eza bongo faut signer makelele wana oui mais pour comme na niveau na faut signer soko signer to comme na niveau wana te bakopesa so poste te de ce que yango esalaka ke akomi place wana mazokokisa bapromese ya bapeuple te nyonso omonaka papa oyo akoya bovote ngai oyo ngai na kosala boye wana nyonso ezali po oyo nana kenda te na makanisi te pene ezali kenga pena koto so bavote ngai na kobongisa mpona na kenda kuna te oso comprendre mais ntango ake sur le lieu ake kuta baréalité mosusu ozomona ake kuta baréalité mosusu donc akosala la réalité ake kuta wana promesse apesaka bino bafoué peut-être akoluka mwa $100 moko asali bino mwa pombo okatilaka mai papa wasambula neti nazozwa baexemple ebele parce que ezocrée baconfusion bato mosomona moto wana abundaka ye moko na vi toyebaka ye defa banotambola awa na otanga baministre te mpo eza baministre mosusu banotambola na balagome mais tellement ke alingi parti politique ne makasi siko batuni nani oyo akoki kokende ajouer poste soit azala ministre na esika boye akepe place moko te epanganga moko te parti politique epesi kombo na ya komi ministre papa yango nazoloba te tozozonga place moko na bipoko ma étape wana il faut signer soko signer te okoma na étape wana te ça va papa oyebisaki biso tozalaki na toujours un monde des esprits malgré tokoti mwa badetail wana mais papier na biso na moni eza nano monene donc natikala parce que yo nde moto opesi nga accès te ngamu na biso accès te nakataki okati ngai bolimbisi mpo ndenge yo so na kati yo na bato batalaka des fois basili kaka
yo kataki pona nini basili kaka bana sengi bolimbisi tokeina na ngambo. OK. Comme l'esprit vivifiant l'avait déjà dit que l'homme peut entrer en contact avec les esprits. Donc il y a les esprits supérieurs, les esprits inférieurs et les esprits légers. L'esprit de vérité nous donne ici 4 différents esprits. 4 différents esprits, pardon, de l'au-delà. À savoir, 1, l'esprit léger qui a peu de poids. 2, les esprits inférieurs qui est au-dessous. 3, les esprits supérieurs qui est plus haut. Et 4, le monde astral. Comme tu es dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres, comme le monde de l'au-delà, les mondes des ténèbres ont aussi 4 degrés différents. 1, les esprits légers. 2, les esprits inférieurs. 3, les esprits supérieurs. 4, la magie. Awa, dans le monde des esprits, 4e est le monde astral. Koto yo 4 ezali 4e eza magie parce que magie ezali kolo ya ba spiritualité nyonso ya ténèbres. Magie ça okanga ndoki ndenga lingia koki. Magicien. OK. Alors, tout est à 4. Ce qui est un esprit léger. Tu es dans le monde des ténèbres, tu es dans le monde des esprits. Alors, tu es dans le monde. Parmi les 4, chaque monde a un niveau à lui-même et représente le degré des esprits qu'il contient. Car les uns sont plus élevés que les autres. Tel que Tozana, léger, inférieur, supérieur, na astral. C'est ça que, car les uns sont plus élevés que les autres. Lorsque l'homme entre dans le monde des esprits, sa première monde est sa première monde est le premier degré du monde des esprits. On se comprend? 1. Les esprits légers. Esprit léger, balobi, si une personne entre dans le monde des esprits, ce qui nous tabi na komi kosambe, le monde des esprits, tout ça dans au-delà, les ténèbres yangwana wana. Ce qui nous tabi kosambe là. Donc yanto bengi, si une personne entre dans le monde des esprits, ce qui nous tabi que ngai na komi kosambe là. Ce monde des esprits légers est le premier pas. Et bandé. Ya kosona ko yeba, tango libo na kosambe là. Il faut au kataba relation ni. Il faut tika banzela ni. Vous comprenez? Oh, nous sommes allés à Mabé. Alors, à cette étape, l'homme quitte petit à petit et va vers le pont en passant par beaucoup d'étapes. Nous tout le temps dans ce canisa. Ah, on peut nassana keza Mabé. Allons ah, biloko na mela keza Mabé. Atiki yango. Ah, quand on a kendara na boy nassana Mabé atiki. Petit à petit, quitte le mal et va vers quoi? Le pont. En passant par beaucoup d'étapes. Parce que Moussoussou, il y a un homme qui a ça pour monter. Nanzela ko sala na chantier yi bakabasima bato ko kende koteka ngazo la rapport. Sikona so banga kotika. Sikona akotika pe une semaine bana bakomi ko lanza. Bana so benga na classe pour minerval. Nzamba libisa na koteka na lycée kasima. Vous comprenez? Donc les étapes moko ya ko sakana te papa. Na te kaka mi baloyo comme ça balana na oteka resultat. Na kosenga bolimbisi. Vous comprenez? Na kosenga nzamba limbisa limbisa na ta mokilo to sa boy. Na ko sala nini? Omoni? Quelque part souffrance oyo et ça ko trahir biso. Muto so décision mais pour na manque ya pognon akomi ko bima muto mabe akomi ko escroquer akomi ko bimisa lokuta kwa zwa nini? Ba somo na souffrance trahir. Il y a une étape moko ya kosakana te. Un esprit toujours léger. Léger. Tout ce qui n'est pas modalité parce que nazo pesa na ole kaka. Nazo le kaka. Et 2, les esprits inférieurs. Dans cette deuxième étape, qui est l'étape la plus difficile, la personne commence à connaître petit à petit les secrets du vin. Et cette connaissance peut l'amener dans l'orgueil, l'envie et d'autres choses contraires au secret divin qu'il a découvert. Qu'il a découvert, pardon. Yango somo na lelo ba pasteur ba sako panzana. Ngai pasteur papa munga sekonanga. Parce que somo na ba 10 millions et soit pas ngai.
ba action de grâce ba sombeli ngal pa mutuka yo posuta mais comment on a kili tunanga mna te yaki mais bambongo ne ceux qui pas titulaire vous se comprendre donc alors n'a pas fait que ça l'église naka na comme indépendant pour nga bina sur la marque naka parce que connaissance oyo et puis c'est orgueil a dit je suis capable dans cette deuxième étape qui est l'étape la plus difficile la personne commence à connaître petit à petit le secret divin. Vous comprenez? Et cette connaissance peut l'amener dans l'orgueil. La vie est autre chose contraire au secret divin qu'il a découvert. Il y a un peu de même mutake ko la musala. Mécanicien. Azio ko la musala mona yemuta sani musala tam sako na nyumbo ekoti. Tam su $1000 mais mettre à PC $10. Vous comprenez? Il pas comme bonga pe fona sala ka bosuki mutuka yewana sinali ke non yo zonga na ndako bobe ngana osala mona. Vous comprenez? Parce qu'on va comme quoi envier. Or que fallait si ça musala azo maye le mettre na fongoli daité ya weli ko kende po pas sokani ni mbambo azo pe le coup alors na moment na yango mona batu musu garage ko basala ka bien garage basala ka bien o ya sala ka bien tabi maka denge ni pas mettre na ye ya saka limité na o mettre la kisaki ce qu'on pas ni musu soyé ya yebité être ka garage avant est-ce que ça comprendre très bien yango zo sala garage bazo sala malam garage ma bébé église et comme pe ndenge wana yango zo mona sikoyo ba pasteur au soi-disant ba changer ba appellation tango abimisi mutu wana ba benge révérend mutu wana bimiti na ndenge tout à dit voici l'homme na tenani Onésime denga même pas mukuna et pas que ça l'église na osomona ndeto taper batu o ya bima que ça l'église na sikoyo pasteur wana ba benga pasteur to référent pasteur yepe kuna ko référent pasteur ya tele ke wana ngam na bibi sasu ba benga référent pasteur ba référent aliami babi docteur ami babi ministre de Dieu on se comprend pour les kakaka o ya bimé pas inali donc ezana ngote ko nzambe mutu abatize esprit wana na bonzambe banda biso to bota masoko comme ministre musala nzambe to docteur na kama nzambe Baptiste, chaque fois, soit babi ko bambate. La différence. Parce que les un type moko boye, ba do bien ba apôtre, et puis c'est le moko boye l'église, vraiment ceux les 12 apôtres. On a pu poser une question. Est-ce que yo apôtre la kisinani moye koli. Mais comment yo ça l'église ba moye ko ça? Non, limite parce que ça apôtre. Non, limite. Au ça no moye koli. Apôtre la kisi moye koli mutaso yekola, ko apprendre. Apôtre na l'église na Bible ve apôtre ba nepe ko kende côté ya baptiste papa ba apôtre wana ba kende côté ya nani na Yesu basona nde Yesu na fimi tutala bongo ba benga ba apôtre na ba bimisa bango te Yesu atkala ko wendre mutu te à part Pierre tant Yesu premier pape na catholique tant akufi bango ba continuer ki mission nan ba apôtre ba kuma ko bon ba parfois sikuna ko nyokola ko boma ba boma bon ba jaba nani bana Yesu akosa bango bozela na so ko bino banda kenda so ba sute ba kanga lekolo ko c'est ça ba Pierre ne ngona boti kala na so ko bino na ke bon slamine sika pa tata na ke pa tata pona ko bon slamine sika na so ko bino Yesu banda ke ba Pierre ba telenga na batu wana ba la kisa ba kufa mabe ba kufa mabe oui nous sommes moyen koli tant va benga apôtre ça de moyen koli mais toi qui mutasali église va comme les 12 apôtres mazoté ya batu yo sana moyen koli comment fonce église souvent papa question mo payer wana na lobi tango ba apôtre ya Jésus batikala ki po bango so ba kufa ga liwa moko ya mabe so esprit oyaki ko pona ekotela batu bazwa likanisa ko boma bango eza esprit ya mabe ou bien esprit ya nzambe non basalaki batabolina charlatan batu ya mabe pambate basalaki batu ya mabe yango babomaki bango bandoko telemela bango na sens wana to fungula ngosi lelo te vous comprenez dans cette deuxième étape il y a autre bengi esprit inférieur dans cette deuxième étape qui est l'étape la plus difficile la personne commence à connaître petit à petit le secret divin et cette connaissance peut l'amener dans l'orgueil. Tant que tu as su connaître ça, tu vas aller au Sambo. Ah, le Bakuna. Parce que. ndenge yango to moni ba mangomba awe sali nini etondi parce que moto wana
La personne commence à connaître petit à petit les secrets divins. Et cette connaissance peut l'amener dans l'orgueil, l'envie. Envie, on a pas comme à l'école à Bamukuna. On a pas comme à l'école à Basonika Futa. On a pas comme à immeuble. On a pas comme à Mituka. On a pas Tiseke d'Abengi Sakangai. On se comprend? Très bien. C'est ça. Et là, ce que nous avons battu, il y a un sikoyo. Et ça n'a pas tellement de l'étape dans le monde. Et passer, vous avez commandé. Vous savez? Et toutes les choses contraires au secret divin qu'il a découvert. Mais ce qu'on les tapis oyo, token à troisième. Si la personne arrive à maîtriser, arrive à maîtriser. Papa, vous avez ma Bible, vous avez un livre. Vous avez un loko outil dans mon livre. Vous avez un sanga dans mon livre, vous avez un sanga. Vous comprenez? Les esprits supérieurs, on a la troisième étape. Si la personne arrive à maîtriser la lumière de la deuxième étape, pour la deuxième étape, et ça passe pour maîtrisant. Eh, papa, vous comprenez? Mais quand papa Samba Moni, mon compagnon entend ça va témoin. Papa Samboulwa, Boutou Bimba, Bandaton a bandi Kobunda pour la maladie. Ah, ouais. Vous avez papa wa Samboulwa, vous avez les niveaux. Bon, Moutou, ce qu'on a la bonne kit, à l'autre bas on a une machette. Ce qu'on a dit que on a sur la table, on a monté sur le mais ce qu'on a dit, action. Voilà, papa, Ndenge, tous autant bolassi, Maya Tango, na préféré to préféré na no katana ndambo wana po samedi zoya po okobaisela biso likambo na sujet ya songe. Donc il ne passe que ce tout qui boye ba question mususu to retourna ya ngote. Voilà. Donc comme na mutuna ya papa misoki banoko abakisa ki ba niveau wana tuna yango abindenge Europe eko limwana indépendance spirituelle. Batuna batu bako kufa kuna to ndenge nini. Maintenant, indépendance spirituelle na biso etende limusa yangonde ko limusa Europe te. Europe nde au plus tard et que c'est disparaître na ba inondation pe na malande batongela mboka wana. Indépendance eza na rapport moko te na ko limwa Europe. Ozomona indépendance spirituelle na biso na kati ya Congo to Afrique ezali poto se dépendre to comme na liberté to comme sous manipuler te. Na sens waneza loin de là, c'est ça. Troisième question na ya lobinini. Maloba oyo mvuluzi gimbango aloba ke bayindo mususu bakokangama na mikili ya bapaya. Est-ce que bakokufa? Matondo mingi tango mutu déjà comme na mal vie. Osoluka kuno vivre bien makoki ezate. Obi manamboka nzele ezate. Parce qu'on a des soucis, et qu'on m'appelle on a des crise cardiaque, et qu'on a des AVC. Et c'est ça maintenant. Est-ce qu'ils n'ont profité que ce qui s'est excusé? Bande de Gomoni n'est pas minga tali les Kamangonga. Na qu'est-ce que les sons j'ai amoula imingi. Et moi senti que souka to kata kaka. Vous voulez to kata place où ils ont comme la sasko noir c'est blanc. Papa munga préféré que non. To continue tout ça la question bande de Gomba Pesaki. Comme ça samedi prochain. Tokoya kolandela sous qu'est-ce que les songes bobeta mabakute batata ba maman na linga bino mingi ezaka ya bino ezaka lokola maman ala mene biloko sebe même si bana bokolia sikote bokolia ngona pokwa mate bomba mezaka ya bino bana matondo mingi. Donc il y a une quatrième question kaka ya misoki banoro alobi tango Europe ekoli monini eko remplacer na territoire wana. Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm, papa na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.